tolo bela mingi mingi etali mituka wa bengi na moto gizi wana oye wana yango pozo mata oui yango wana mama sa yango passe tana mituka neti oyo ezoleka awa ese mituka wana bakomemela ngo batu neti oyo na bapeyi nini oyo mama mituka wana tomona ngo na filme tomona ngo na filme ata nakenda nzela nani Matadi Kibala baninga bakeji Mbote papa. Mbote mama. Oza habita mokali kotoyo. Aza habita mokali. Oui babilo na bino bien kezo sungo pe kezo na risque makasi. La biloko ngo na ne saki ndenge ko mebele kotoyo. Yango nga ngina tuna mutuna toza na pays to ana ferme. Po biloko oyo ememaka matiti. Toyebi yango ememaka poubelle. Mais on biso na mokali ezo memande bato ba être humain. Yango to ana ferme to ana pays. To ana état to ana ferme. Mbote mama. Mbote. Inga mama Irene bongo yo nani? Nga komona nga mama Christine. Mama Christine to monyo awa na kati ya. Da invité moi de transport na bino oyo ka yango kotoyo. Ah, biso transport koto pasi. Pasi penza ka ndengo zo mona ka tutambola kana ba moto ya 3 pine kaka. Do musoko mona tongo 500, musu soko mati 300, musu 200 to koma kaka boye. Est-ce que ba moyen ngo bo matela oyo yango nde senge est-ce que ba risque ni beaucoup tana? Normalement ba moyen oyo yango te fallait to salela ka awa kotoyo mais to ko sala nini? To sana moyen musu te ka moyen mo bimaka yango to tambola kana. Yo ko trate. Mituke kota ka merari ya ndambu kaka. Mituke kota ka nango biete nzele beba nango. Do soke na ngamba panku na nzele za nango malonga te nzele beba. Merci maman. Oui, vous remarquez, on a des amis qui ont habité à Kotoyo, à des difficultés, c'est-à-dire que les a tellement mabé que mutuka bien moyen côté à côté, ça dit que kalungo ba monde bazolo balo, tout ça fait soldat, tout ça fait chauffeur, Mbote maman. Oui, aux chauffeur. Chauffeur, oui, il y a des gens qui ont bino, ils ont bino. Maman, ah to ba ba soldat ba koma ba ka do. Toi pine. O mona ka ba do bi kanga do ataku obo. Ba soldat o baza utimo kali. To ala biso usuku na posa na bango te. Ba longo ba ba keni to bula mal à l'aise. Oh, na ko no to ko ba kombo la bango me ba lukanga ba boma nga pamba. Parce que les miyibi misuba na wata obo to ba bango. Et musala ba ula ba sala me bango ba kota bikota kota. Peut-être bazo banga ndenge bo kumba mabe. Maman, na sepeli makasi pour manengo ko visiter biso na route smoke papa. Ko visiter biso na route smoke ali. Likamla ko lobanga na chauffeur na koyi na musala oyo na mokali awa. En tout cas maman na sengi pena pardon makasi. Ceux qui peuple to ba continue ba koyoka biso na lolenge o to déclarer mokali ba lekisi e ko sala manœuvre to sala po canal ya ko baluka esate to sala manœuvre faut ba kanga biso to yeba te to ko sala ndenge ni faut ba buka ba baksa prince moyen esate bo le kana ko luka moyen ya ko yeba lolenge ni ba ko luka ba le ko vivre biso to maman na ba trop pine maman to lembi balongwa oui on les aime bien sur réunion koto yo. Bon, vous avez remarqué, au fond du côté, maman. Oui, na vandi koto. Bon, babilo on a bino to yeno bina boy. Ça va accident mingte. Maman, est-ce que l'accident man kasi na kuna to so accident na zeka awawa. Na zu choc na libumu na likolo donc moi été transport ka pe yango kaka msupe ezate. So mati pe na transport 3 pinete. To souffrir maman. Na ngina kufa na ko to hôpital. Ne na zabo la bibika avant-hier. Ka likolo biloko ba je pine o, ya 3 pine o. Normalement biloko e memaka biloko ndene komi ko mema bino bato. Mais ce que manque ya transport te maman. Transport je suis exact.
choix mais ça doit souffrir mituka ezala soutenir nzelo ka oyo okoluka mutuka mata ezate omona pe moto mama ko pe ezate o mati na biloko risque oyo ezoboma oyo ezobuka nga pandi awa. Oui, merci. On est habitants à côté, vous avez remarqué que les transports et deux bien sûr, mais ils ont un risque tellement que pour les normalement ils poussent en quelque sorte. Ils ont vraiment le retard d'arrêter pour pas m'attaquer. Mais compte tenu à la difficulté d'abord à biso et comme ma battu, alors faut mon degré à l'accident. Donc il faut vraiment porter au coup d'un accident pour mon mais la micro-roya peut-être ce coup d'un autre pour l'accepter bien bon alors mbote papa. Mbote maman. Vous habitez à Mokali kotoyo. Vous habitez à Mokali. Oui, bablo na bino bien que zo sungo parce que na risque makasi. Là biloko on a 5 ngene comme bele kotoyo. Yango nga ngina tuna mutuna toza na pays to to na ferme. Po biloko oyo ememaka matiti. Toyebi yango ememaka poubelle. Mais on a biso na Mokali ezo memande bato ba être humain. Yango to na ferme to na pays. To na état to na ferme. Ememaka matiti bato te. Yango ememaka matiti. Oui, ememaka média matiti. Bozo remarquer ambiance ça awa donc. Bon comprendre oui mbote. Mbote maman. Outi msala na outi msala mais na regretter fort to comme net ba étranger net mboka na biso te to nyokama kotambola na makolo moyibi ba kulu na makambo nyonso ebebi vraiment est-ce que toza yango état de droit ou bien ndenge nini na tuni na epa na bino botune na biso ke toza na état de droit ou bien ndenge nini le bela mingi mingi etali mituka wa bobengi na moto gizi bana yo wana yango bozo mata oui yango wana mama sa yango passe tana mtu koneti oyo ezoleka awa ese mtu ko wana bako memela ngo batu neti oyo na ba pays nini oyo mama mtu ko wana tomona ngo na filme tomona ngo na filme ata na kenda nzela nani matadi kibala baninga ba cage mais biso batiela biso mtu ko boy est-ce que c'est normal oh wana eza mtuka bato matate balukela biso ba transport ba keche wana memaka matadi kibala matadi mayo bazoke ne monga fula mais balukela biso moyen de transport est bien. Merci. Oui, merci maman. Na habite qui muka souka zali pour intervenir. Oui, ya maman maman. Merci Yaya. Onye bo uchi koteka kaka transport on yango bozo kota to msweza ya tozo nyokama donc mboka eza na kimate transport ezo souffrir makasi to samba penza na transport siko likambo to lobana toyebi te soki bakonzi na biso baza liboso soki bayokaka kolela na biso nde tolelaka tomona pasa koloba me toyebi te soki batalaka yaya ngamba po emati 500 awa na awa koyoka 1000 francs sikoyo tokosuka nde nini pona bino koto kana ba mama mata peka na ba condition na ba moto gizenga bino tomata kaka na ba condition ka boye yaya donc moete to welela bitumba au mona net bat ba bunda mende ba wela ka transport donc ça passe mama na biso eza na souffrance makasi to souffrir makasi to nyokama to na kimete on dirait toza bato pays mususu mbe doza na kata mboka na biso moko. Oui, merci maman to relebela bino ka biso pe to komisa kakasi ezande na bakonzi na biso ya bakokisa mama oui mutu asuka na koza mama en tout cas